Ah, aliganga na makamu. Est-ce que ko telema pe abu ndinga na telemi boy. Na bilamba o pe na ngai na lati boy. Ah? Na bilamba nga na lati boy. Ah, ya bo pesa rampi fo eza ngo mo bato batayi wana. Bato belé ba soutenaka bango. Na comprendre. Bazo mona lola mutu moko zo. Ata zo zwa. Bato batayi nini? Bato batayi wana bato belé balinga bango. Biso bato batayi pe na normal boy batayi ya humain. Bato bazwa biso ka te ya oluka koka. Abundana. Nyanzoka pe nzoto pambe dindaka na libulu me mulimo te. Ba ete azaki na réussite. Parti na monaki venanga di Vambrano le bodino soleil. Oyemba na moni Eric Mente donc et salinga bien na moni maman Cindy a prouvé pena maman moko boye ke luketo ça. A prouvé maman bien belle. Et a prouvé maman moko boye ke luketo ça. Maman bien belle. Obi? Maman bien belle. Aka mbilia belle. Asa robotin. Alex ke luketo ça. Ça la na dente mazé. Nalingo beta lisola mazete. Comment ils ont mazé? Mazé. Bo kindingwe uta. Kindingwe aza moto yo banda tanga zo yiba mapapa na yolo. Donc soka leki li papa fo le ka poazola tabiloko milai justement ma papa wana nda bandoko kata patsaka na ba chaussure na yi. Les azam les premières sapeurs on a mona zo chaussée numéro ya chaussure na yi za 28. 28. Oh normal ala tara kolanda to babiloko wana ma papa tsaka wana. Donc là il y a un jarina na monaki mukolo par rapport ya âge nae ba dutaki nae ba lukaki ba sa personnalité nae mais encore faire azal rôle en joie les kaka na quartier là. Pardon? Faire azal rôle en joie les kaka na quartier là. Le belara papa en fait toroya na biso to ça non commentaire ka. To ça non commentaire ya jarina. Donc et ça la bien na Monique fait rigola bateau babanda ko finga yi. Pour Kindingo il n'a jamais été Moutafali. Mais tu as mon mission à te bandako leka, abandako kokande ngaite. C'est pour cela il abdang banda ki kosa sko nin. Encore akokanga boete, a finga sko ferry. Pour ngai pena finga jibe. Mais ngai na tsala osala ngote, pour jiba zande ko nanga muluba. Makambo Ferrigo la selle à Kofi, Naimo Kofi, à s'attendre que Ferrigo qui va faire ça. Donc, maintenant, il y a Zelaki, va pessier le meilleur. Mais il y a mon agézan, on regarde des passages pour faire étant ailleurs. Premier Moutabandi, solo et à contrat, pas Vérambo. Voilà. Ma Kofi no bomba, Nzango no bomba, contrat. Voilà. Vous comprenez? Donc, faire étant ailleurs et comme il y a Mukanda, musique à Mukanda. Il y a oh, mais c'est Nani, mais c'est les chanteurs, mais c'est l'intelligence, Natal Ranaseki. Ça perd avec la mission esprit. Tout le monde n'a pas vu na bison Yarkos. Na papa Wimba. Mais le lot ça perd comme une mukala morobo était. Ça perd comme mukalate. Comment mukala? Ça perd soit comme Timbiri à Tili Valère. Ça perd à ce na babar na bateau mususu mona mususu mbanda na ye ex na ya kala bikoma na ye. Mais ça perd avec au senga. Mais elle a dit bien. Ça perd. Au finga ye ayokango. Bomena ça perd na bokate bilamba. Mais il boy accroché. Boy qui fait ça font le binôme au thème. Après sur la relation oh m sungai na zoate. Après sur bon nerf moko boy au bout yo ngai na komate. Et ça n'a pas c'était pour na umel na pasi. Comment muto so ba bete da fimbu. So bi ka papa so beta nga fimbu. Ano sama ka kwa bi go beta nga fimbu. On comprend. Na zape na posa te ba bongisa vie nanga. Je me bats en tant qu'un homme. La vie c'est un combat. Fait rigola imba qui vivra verra. Fiat. Oh, wawario ba exista non ti. Wawario ba jeune ba zo kitsaka kaleson na se moi ba fesse moi nini. Donc ils a basse classe. So na tunyo warrior ya mobile na ya moi so pe sanga différent ko sanga ite o lobaka eza na anglais et lo boko loba ngwa. Mais biso ya ba gaulois au sentir que to za bongo ba lycée ba collégien. Hein lo mo bo ete ga bo tsa biso maman brr bo tsa biso mo piko c'est pas bien. Nebité, hein? Claire Sango atakutu botanga ki na fese bisumba. Ponga papa na mazi avakufa. Komba mazi ande bo manga. Papa na mazi avakufa na yolo, ayebisa ngai. Madesu un jour aidez-moi na oui. Ko senga na boyi tazo senga ne bien. Mais justement aider yi azonga mutu. Ya on faut ko kutoa basi. Moi si mo zagi na ya Godzilla, zagi na ya babelo, moi si mo boyo parcours na mutu to ayebi. Parcours na mutu abetango la mutakala ya Manuela. Vous comprenez? Donc ça va bilo moko boy mutako ko ça c'est charmé na ngoti. Tango ça moi si faut souka na cuisine.
Donc on a félicité la mère dans la Silia avec les jeunes. Et bien les bazar gaulois faire à boire à Bango maintenant bah mon Silia. OK. Au moins moi dans le musée et tu vas le jour à Mickey Mazé tu vas mourir. Je te jure. Ah Koufa. Je te jure na websayu. Asakani na ngai. Asaka na faire aider. Asimbanga. Yeso zo finga faire finganga. Ayebine na beti na maramba formé. Ata na caleçon pamba ayete. Voilà, mbote na baye bon so bazuli baku ya kolanda biso na Congo esengo officiel plus que en sigle et tout le ya bato ba otala biso matondo mingi poete tokota kana etando ikena bino tobetaka ekukete me boyambaka biso na bomesa no nyonso kolala kolamuka e akobengo lu tangu tatanza komba a bomba biso to lala to lamuka to pese matondo yende kolo ya pema like vidéo commenter partager car ici c'est l'actualité oblige à faire des analyses nenga kana la kakibino ke maté sabana tokozala ne vraiment na plateau oyo po l'entrée japonais a révélé kibiso ba makambu moko concernant madesu ya bana yango tozana vraiment na plateau tokosolola makambu nyonso lobi lelo penza aye penza kofongola nzungu ya makambu nyonso tokosolola na ye actualité kofelo de ING Arena tokosolola na ye papa veut faire école tokosolola na ye dossier ya kindingu to ebi mante sobana section azaka nango pembeni ya papa Hervé mais subitement d'un coup tokoma omona ya koma musika na papa Hervé ezalaka di ya quoi tomona na ba clip ba 4 minutes mande sobana asala makambu mais du coup tomona kete tokosolola yango na yemoko mande sobana en personne. Un grand merci à le boss de boss Jean-Claude Mabanzo, il a dit, il a fait. Boss de boss Jean-Claude Mabanzo, il a dit, il a fait. Un grand merci à vous, un grand merci à Yannick Ekouba, mon finoukou d'Afrique, Yannick Ekouba Yaya. Un grand merci à Sharon Zazi, que derrière la caméra, à la régie finale, Arnaud Matoumola. Un grand merci à mon boss, Papa Clovis Fipa, les Alinga Babino Samigra, Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise, certifiée, Madé Swabanda. Bonjour, bien vêtu, merci, comme d'hab. Merci vraiment, merci Samigra Samba. Merci na Papa Clovis Fipa, où il y a Bissot, il y a Keo TV. Merci na Maman Doris. Maman Doris Fipa. Na pesi ba remerciement na ba gladiateur ba bataringe donc bato tout ba lingaka ferigo la ba mourir à bonne musique na pesi ba ngombote na itando ike. Je me présente en tant que Madé Swaba na soso ba kinwa Kinshasa balabala mbwape kinwa soso ujana ndombolo lokolo Congo biloba loba 49 pays na makambo bilamba mukala ya ferigo la dernière fils de village Molokai. À vous la parole. Si le lozaka mukala papa Hervé ba koma mi balé. Ah, maintenant tout non pour se faire remarquable. Aux arali sous-souté, au tokolo bani, tout le monde a sous-souté. Nazali, omoni. Tu te fais pas remarquable, voilà le mot. Je suis là, donc Masananga Landry japonais n'a pas pu m'embouter, n'a évité ceux qui azala qui na souffla qui yango mais je ne pense pas parce que ça a pris vraiment du temps que na lingarasu koleka na ba GOT ya ba internet ba lingu tout ça ou comment qui na ba fitinité na ba fiscalité moko boye ou bandaki ko digérer vraiment bien parce que je suis le guide suprême de tous les mikalao qui ça au monde ba bureau ba saper c'est moi Tiaboya mobile tout cas sikoto ba guide suprême ngainde mutu na banda to mona omonga to na bimi na ba trace urbaine ngana ba trace ki to côté na trace soité ngape na trace urbaine ba petit sanga ba riana ba oh nana watsine ngape na bimi wana na pesa makam vous comprenez donc ça ba biloko moko boye sport kokanga pe faut en esprit pour gérer ngape na faut comprendre bien que aisément OK mega nazamabe voilà Madé Sabana ah ngai moi commentaire na ING Arena ya Koffi Olomide ING Arena na monaki mkolo par rapport ya âge na ye ba dutaki na ye ba lukaki ba sa personnalité na ye mais encore faire azal rôle en joie les kaka na quartier là. Pardon? Faire azal rôle en joie les kaka na quartier là. Si le velara papa Hervé, toroya na biso to ça non commentaire ka. To ça non commentaire ya ING Arena. Samiga yo venga mosala na sogoda.
Ba 200 bana. Mosala na Sokola to na DGR. On a mona ba saper musu ba koma ko komba prince et va la bumba la pesio mbote na initiation wana. Ba saper bazaki mal encadré sans abri mais na initiation ya papa na biso Daniel Bumba na va la bumba na mona ba saper ba simba ba kombo na ba boulevard. Ba koma ko komba, c'est ça l'esprit et ça l'a bien. Mais ngai je suis un sapeur et je resterai le même. Je suis mon kala de Ferregola et je resterai le même. Toujours. Ah ouais, donc Inger ya Kofi vena biso Rambo balunga ki pena ba sala ndeti ba patina ngo même. Ferregola encore azaki un jour alikaki na quartier latin. OK. Alobaka na eloko moko un jour romona rotala ngai. Donc Ferregola lobana na Kofi bongo. Donc yomoni Makambo Ferregola c'est la Kofi. Naimo Kofi à s'attendre que Ferregola qui va faire ça. Donc badano ya zelaki ba pesier le meilleur. Mais o ya mona geza na nga des passages pour faire étant aye premier mutabandi solo ya contrat. Pas Verambo. Voilà. Ma Kofi no bomba nzango no bomba contrat. Voilà. Vous comprenez? Donc faire étant aye et comme ya mukanda, musique ya mukanda. Yanto on a oh mais c'est nani mais c'est les chanteurs mais c'est l'intelligence natala na seki. Pour tout temps où il place moro boyo. C'est les chanteurs à hérité. Mais c'est les chanteurs vedjenga kabazala. Ah. Machine là chanteur na mboko ça migra. Biso do moni makam na Zaire te. Toza na Congo mais to moni makam na Zaire. Yo memelanga no makambo wana ya temps fatigué. Na Zaire. Ah. Donc na Zaire. Na uti musika. To mona ka balikinga, to mona ka ba vena biso ba. Mais c'est les chanteurs. Oh mais c'est les chanteurs. Les 7 patrons. Banso qui m'envoie là donc to mona ka ba mambo belé na bisa ça. On comprend? Ba jaba vont Marie. Donc Ferregola loko ya salawana isa moko ya ko zone c'est la vie ba coup de pouce o a sala pona e yango monitanga pesa ki mot d'ordre. Ferregola Nathan Rosala na été il dort à la maison mais il vous dit que nazana posa bozala mobondo pour mona azana ora o mission moko te Nathan o ko telema luba na Ferregola te batala ye jamais 2 minutes par terre. On reprend. Azan Zango, Ferregola c'est un Zango de la musique congolaise. Donc ce qu'on y est ma bébé bon ça m'a collé ça aux anasés. Donc Azan nous doit avancer donc ce qu'on lobby pas moko yango moni eloko wani salamaki Verambo azab kaka reconnaissant na bagolo na ye aibi ke ata mwana so soit vimi na nzungu mama na yazana se donc ba kofiet ba syndiciet bazaki ba syndiciet ba fifi ba kofifi ba syndiciet ba syndi love et comment bon donc wana ka ndo zolo ba wana mais ba golos ko ba gina se président ngondule na biso te mais justement tout ça tapipo tout là que ça vient que bolingo to mais ba warrior to nze bazaki te ba warrior bazala rapenda te so monde muta 8 temps ya ko longwa na concert et ya concert ya Kofi Olomide c'est pas un warrior c'est un Kofiet. OK o ba warrior ba exista non te ba warrior ba jeune bazo kitsaka kaleson na se moi ba fesse moi nini donc ils a basse classe. OK so na tunyo warrior ya mobile na ya moi so pe sanga différent ko sanga ité o lobaka eza na anglais et loko boko loba mais biso ya ba gaulois on sentir que toza bongo ba lycée ba collégien loko mo bo eteka bo tsabiso mama bo tsabiso mo piko c'est pas bien nga lelo ba fa na nga ba Madeleine nana ba Madeleine Ferregola c'est gaulois made so ba na ese Madeleine nga ba Madeleine bali parti ni no monene yen jare na Kofi Olomide Ezaki net moi parti moi Ezaki moi noir. T'es parti noir vraiment n'a eu vraiment temps pour l'andangote pour n'a qui focus na likamon na bandoro sala par rapport à la rentrée ya ba bana bazo zonga classe en tant que parent en tant que responsable donc je voulais pas vraiment na mi coach sanango pour mais na ba que Azaki na réussite parti na mona qui venanga di Vambrano le bodino soleil Oyemba na moni Eric Mente donc et ça linga bien na moni maman Cindy approuvé pena maman moko boye ke luketo ça approuvé maman Biabel et approuvé maman moko boye ke luketo ça maman Biabel obi maman Biabel aka Biabel asa robotin Alex ke luketo ça pe bolenge ça OK Alex ke bolenge ça luketo ça so kanisa ko gangela ki luketo l'accès ko ya msuna naturel ya beauté loko la ba mère na biso ba diamant chocolat partout tarine ba diamant chocolat partout
partout, jusqu'à là-bas. Monter ma fusée de guerre, Yalingarabou. Voilà, Madel Sabana, tu évolué dans Bisso. Et en tout cas, félicitations, tu as féliciter Kwada Kouraman. Mais venangai, tout le faut me malandria. Monter mes bendetia, ils appellent Sandougou. Mambo Sarabiso, tu as rappelé Banabatwa, Abeta Rabiso, Basarabiso, ma belle. Tu vends à Ngimia, tu vends à Nkoumeme. Keba, bino boko sabiso na koloba biso pe to ko sabino na kondima. Fidélité zabo umbuta. Fidélité zabo umbute. Madé Swabana toujours fidèle, papa père veut faire rigola. Et là on est ça là que Madé Swabana oh tout mona na ba clip à 4 minutes Madé Swabana au risque même bozo ka au sala pour toujours ko défendre. Papa veut faire rigola, mais tout le monde a un qui ndingwa pour du coup aller quand on a makam. Ah, aller quand on a makam. Est-ce que côté ma père boui n'inga na télémi boui, na bilamba ou penanga na lati boui. Ah, na bilambo ngana lati boui. Ah, ya beau pesa rampi. Faut ça n'ango mon bateau bataille wana, bateau belé ba soutenir na bango. Na comprendre. Bazo mona lola mutu moko zo ata zo zwa bato bataille wana bato belé balinga bango biso bato bataille pena normal boy bataille ya humain bato bazwa biso ka te ya oluka koka abundana nyanzoka pe nzoto pambe dinda na libulu me mulimo te donc ngai nazana naza ya donc tant basombela ki leki nanga berceau je savais qu'un jour à kotika berceau kolinga nguluma atambola naibaka ki kosuka boy po tango abandaki kuya mutayaka na épaule muntu pour le muntu na libero beta lisolo ya mazete po isala nga dente maze nalingo beta lisolo mazete comment ça maze maze bo kindingwe uta kindingwe aza muto abanda tanga zo yiba mapapa na yolo donc soka leki li papa fo le kapo azola tabiloka milai justement ma papa wana nda bandoko kata patsaka na ba chaussure na yi les azam les premières sapeurs on a mona zo chaussée numéro ya chaussure na yi za 28 28 ou normal à la tara kolanda te babiloko wana ma papa tsaka wana donc et ça la bien na Monique fait rigola bateau babanda ko finga yi pour kindingu il n'a jamais été muto afali mais tu mon ba mission na te banda ko leka abanda ko kokande ngaite c'est pour cela il donc banda ki ko sa sko nini encore akokanga boité a finga sko feri pour ngai pe na finga jibe mais ngai na tsala o sala ngote pour jiba zande ko nanga muluba baloba ku jiba benga na ende po yibaka téléphone babiloko wana tout tokoyaka nango mais naliko tale vi na yete akoma déjà Mario Oyazo landela vi na ye akoma déjà Mario Oyazo landela vi na ye le loazo bokola bana o ya yebite mutu na makolo donc eza ba uchobota babota na na saka ah elongi na ye tout le monde est loin moi la teme moi na bino bato internet yoka ngapi na lobati atake papa kuluta ya clan atake ya kasha donc au moni ba makambo yo tozomona na makambo ya muziki ezote ya biso comment na faire rigola muta finga kai na ba ne couler maye na ye apprécier gloire mais on comprendre te atozando qu'il faut ko dénoncer au finga yé ayokango bomena ça perd na bokate bilamba mais adié boy accroché boya qui fait ça fongole bino motema après sur ba relation o msungai na zwate après sur ba nerf moko boy o butu oyo ngai na komate et ça nga pasi te po na umel na pasi omoni muto so ba bete da fimbu so bi ka papa so beta nga fimbu anosa makampo bi ko beta nga fimbu. On comprend. Nazape na posa te ba bongisa vie nanga. Je me bats en tant qu'un homme. OK. La vie c'est un combat. Fait rigola imba qui vivra verra. Ayaka temba mona wenge ba pese mba mon gâteau na Adolphe. Même ba Adolphe banani autour zo mona ba lingaka na bango yeti. OK. Mais ya laksa bango ki aza mona nzambe. Ndenge ngai vie nangi kozala lubi. Naza na posa te muto ya so ndenge ni boss maganyenga, c'est pas ça. Moi je fais mes études. Je suis bien instruit. Lobby Mboka Osogi na posé à jeune au monde en travailler. Voilà. La tête bien faisance donc on a dit kambo ngana roloba. Nazate na moi si moko boy po azo saka to azo tselanga kaleso na pondu alia nyokolanga je pense pas. OK. On comprend. Donc ça babilo ko moko boy
beaucoup de petits passera leur temps, c'est ce qu'ils disent. Ok. Donc, il est déjà à perdre déjà lourd. Donc, na rolinga li kosola li so na été pour ma solo. Tolo baka yibara makolo. Te ko yibanga makolo te. Ayebi ba poudre ba kenda ba yelelo ye. Ma yo ya ozara noka bongo polele. Là il fait na jouer na moyi. Na jouer na moyi. Il y avait pas les Gaulois, il y avait pas les gladiateurs. Très bien. Il y avait qui est des fans de faire Gola. Là moi je me suis existé. Il y avait pas les internets sans TikTok. Il y a moi ba petit ba na ba TikTok, ba na ba internet, ba des fois ba nimbo tout ça ba péter ba plan. Biso to bimi boye, faut pas mona yo, faut pas mona na TV. OK. On comprend. Donc aujourd'hui to pulser, to sali makambo lelo oyo ba petit ba bazo vilango mbongo ba bi sika oyo bandati. D'ailleurs mon atala la vie vis-à-vis il y a trésor congolais na pesi mbote. Na kana posa travailler na jeune wana. Pour yebi histoire. Bon mon a été kaka ba gola mo ba mo finga ina otala na bia. Bobi na bino histoire ti. Voilà. Bobi histoire ti. Jeune wana bundi pe abundi pa kemba kipe. Mais je ne sais pas, moi je travaille pas dans les jet set. Moi nga na zala nga mukala. OK. Nga na mukala na zapi na société nga. Voilà. Voilà. Yo posa société na yo. Oh. Mais comment la kindingu a finga déjà papa Hervé, mais papa Hervé a tsaka e penza na motema kuta salela bango ba démarche ba kenda ba poto ba zonga au sentir vraiment considération au matin ba podio, mais émission à papa sango Israël Mutombo est créé ba problème. Il fallait que papa Hervé andimake Musée Kindingu a salaka epa na ye. Nenga lobeke Musée Kindingu aza na société na ye yango wana ba mbunyo se banda ki na ndenge mwasi Kindingu alekaki na ndenge Kindingu ye moko alekaki ayele susu pour s'acharner na papa Hervé. En fait ngai en tant que humain, en tant que moto à 8 ans au temps en classe. Ça migra. Au moins SAP. Et la définition SAP. Tout n'a qu'est-ce qu'est la SAP. Qu'est-ce qu'est la SAP? La SAP, c'est la société des ambianceurs et des personnes, des élégants. Ok. On comprend? Ils ont une société d'ambianceurs et des personnes élégants. Tu vois? Donc, c'est déjà une société. Tant que papa est battu, nous collons le rôle à faire rigoler. Les garants de la nation de l'air orchestre. Papa est Mathias, Ozé, Ozias, Mélina, Kenzak, Satia, Kokodo, Caprice, Megan, Ethan, Davina, Ozé, Ozias, Parker, Talian. Appessionnaire, on dit qu'il y a une mission. Donc, d'accord, on a qui parasouté. On a qui paraté, on a affaire à boire qui ngate, Sida Yembanga. Le liwa nanga oza bien. Yo comment le maman amba liwa ndé. Liwa nanga oza bien par rapport à Batebele. Bon les lango boye na ba chombo ba ata mundele ba expliquer les garçons ici je le connais c'est un sapeur. On comprend. Ce que belé bazawana ba oleki inaperçu. OK. Tant ba reconnaître yo. Ah c'est un sapeur, c'est un chef de la société, chef d'entreprise. Nebité hein Claire Sango atakutu botanga ki na fese bisumba. Ponga papa na mazi ava kufa. Komba mazi ande bo manga. Papa na mazi ava kufa na yolo ayebisa ngai. Madesu un jour aidez-moi na we. Ko senga na boyi tazo senga ne bien. Mais justement aider yi azonga mutu. OK. Ya on faut ba ko kutwa ebasi. Moi si moko zagi na ya Godzilla, zagi na ya babelo, moi si moko boyo parcours na mutu to ayebi. Parcours na mutu abetango lola mutakala ya Manuela. On se comprend. Donc ça va bilo romoro boy mutako koko ça c'est charmé dans ngoti. Donc ça moi si faut souka na cuisine. OK. Donc on a félicité la mère nanga Silia avec les jeunes. Et ben les bazar gaulois faire à boire à bango maintenant ba mona Silia té. C'est ça. Silia ba ebine bangoti. Alors souka na ba chombo mobile na la ça regarde, c'est lui. Mais biso ba o squatter la biso damas. Yo ya roloba moi si mo 7 fois 7 au donc 7 couches il y a fort de teint yo bimo ça direct wana na kimbanse ke yo za ki no ça ba direct wana mo kilo ba ibo fula paka courageuse tala moi sur na betaka 2 fois a melangai obeta dit bakande za affaires wana ba finga ki wa ya nanga
nga fere ata na moni ete ata na zwi eloko na ye te mais nzelo asalela ngai ezalaka bien nga lelo mpena do basaper ata na kaleso pamba nakangi boye protégeant la famille na ye na bimi bo bakima babike yeyo guide suprême so fere moto akomisanga bongo asombelani nga carte amemani nga mikili te mais ceque nayebi oyo akomisa ngai donc lelo so naotambola lisoso natambolaka na fière je suis pas bureau affaire département nanga c'est moi le chef badege mpolo baza na bango na badépartement ya J7 bamark house badeya banimbo tout ça mais ngai na ape ya mokala 00 matricule donc mokala okoza nani outi mikili so oye toza na fere bake na trike yo oyo aminati ngulu ocomprendre ceque bato baprofita nde tobanda ofanda wana baprofita etu wana aura sika tokelukele ceque chimpanzin dans un forêt équatoriale. C'est par là ils ont parti chercher un chimpanzin dans un forêt équatorial. Chimpanzin nande kindingu bakelo luka. Yem pourquoi tondo zanga ba visa? Bando zanga pourquoi? Révéler bisongo non likamba ba visa. Ba visa soki ka bokoti liste kaka bokoti ka liste na kombo ya mwana wana mazeba. D'abord on compter ba vérifier bandi. Ta ba comment na longine ba faire ça compagnie na me maraba ba gorille na Paris. Donc longine ba na vrai gorille. Donc ce moment on a bata parc virungande ba banda ofunda firi. Il n'y avait pas les mains noires, zoni mains noires, mains noires, on comprend? Il y avait qu'un infiltré. Il y avait infiltré dedans, mais attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir. Mais là, on a vu sur les lots de la chaîne, tu vas voir. Au moment où on a su qu'on va faire un ding donc, tout le monde a dit le roi m'a soumis à Pangousi, na makambi na ya na orchestre. Au moment où on a vu Tumba, au moment où on a simbaté, besoin battre le pourquoi. Mais ngai na yeba qui en tant que je suis un ninja. Allo bango. Allo bango pour tuer ninja, il faut être ninja. Ninja me batrikayo ma desamba. Total film. Acteur a nyogwa maka. Acteur a nyogwa maka ba ça c'est va rebeller. Ça c'est va rebeller. Putain ni ba panzani. On comprend? C'est mon style. Naza créateur na bango na robange la créativité. Je suis le créateur. Yo créateur et kinding créatif. C'est moi qui l'a créé. Est-ce que y a un orchestre naie? C'est lui qui m'avait suivi. Chez moi, chez nous. Alulanga bilamba faire bandaro pesanga. Natai na nganzoka ya yeba kiteko yo zo bilamba faire. Chez toi mais aye alekiomba mona maka. Je t'ai dit, ils étaient nombreux. Mais yo moko to zala vraiment ils étaient nombreux. Tant fandaka yo moko penza nde balobaka soko tikali na butu bien na moi conscience na yo moko tu parles avec ta conscience yo moko milobela nini makambo nyonso na salela papa hervé tango mona kindinga banda ko leka yebo azwi dekara yebo yo moko non quelque part bande ko choquer yo te naza mutu mais ki mobali kaka naza mutu ngana ya na ngana to saleta ba 5 ans père tout monde na to sola ti 5 ans pas père ve bomona na te bo sola tout monde na mettre sola vraiment n'ezaki comme auparavant. Donc ça la nini wa mabe o papa va tchaka musika faut botuna ye ponga na binange lugo na salate et bilugo na salate mon salon nga ezaki kaka soki na lamuki quand je me suis réveillé na bongami na ke kolobela ye bo ezaki contrat na serment d'Hippocrate na kataka pona ye na comprendre peut-être ni makambo ekomela donc eza fortune moto so fortune ezoya bato bayaka kaka koluka babebisa oyo ya ye azalaki donc ngai moto amona test na ngati eza na motu te oyo akoyebi soki ngam na mema madiso abana na J7 ngam na sala po madiso abana kutana na feri azati namona ba génération namona en tant que sapeur bazo sali clip na bango pour papa va zo répéter na pozo ngai na mwana ne grandi na Vista avenue ba Al Pacino na famille qui a la riche qui a la Tony qui a la docteur Simplice Mukaya na kati États-Unis na pisi mbote Blanchette qui a la pe na poto donc vena ngai Al Pacino Boulantou le commun Yansimba le Frankenda personnel donc souvent biso to bandro le kanampozo na OK na village molokai na kanda quand ba papa au-dessus de Robert Kiliba na pisi mbote qui a papa Wimba donc na bandro le cas mais souvent ceux qui nazo le cas nazo kaka
fait rigoler à Zoimba. Pour on a fait rigoler déjà, maison mère déjà tika ba devoir, atiki là ba devoir. Aïe na les marquis, il était le chef. Aïe donc à quartier latin, à Pessi les maires. Aïe boye donc à bandisco carrière solo naïe. Donc souvent on entend les canaux quand c'est moi contre cœur je suis tombé en dimputu. Et talina ngani na mi pas coller centre d'amour na yo. Meilleur moment. Ouais na meilleur moment. Ah, ce qu'on a kendaka na confondre ngo pe na chambre ya Wemba. Na ko ngo donc na mo ko ko kansa ngo. So na fandi na ça moi cirage, il y avait un vieux qui était Vasco Mabiala. Vasco Mabiala azaki fait na biso ba bureau ya Lambio bandana Viva azaki pharmacien. Donc on mona na ye. Ah, Vasco Mabiala za pharmacien. On a yana ngati. On a yana ngapina. On a yana ngapina. Il y a une qui ça va venir sur qui c'est tout tout ça. La PCP mbote sigazali, mbota Vasco Mabiala. La PCP mbote. Donc ça qui est on andé à 8 ans, ta bazo luka ba saper. Il y a on a ko proposer. Ba masamoko ki bobokele. Abina mona ba saper na bino moko élégant. Na léopard de la SAP azara moi trop jeune. Dans les cas azara boga. Bino so ba wuta na léopard de la SAP. Bon, bino nyonso ba na léopard de la SAP. Tout ça ba joueur équipe nationale, ba saper équipe nationale. Donc ngai nazaki circoncision ya Matonge Kalam. Kido da na yolo donc ya bena to Musa zaki wana tan na zana na ateka dendo. Tant vali kamonge bandaki. Tala na opesa bino itinéraire boketala. Wana oteka dendo plateau ya tono dendo na ye a garango na coin na veni Lemba na deuxième tunnel au monde dendo mo eteka makawana. C'est lui le cofondateur de cette table là. OK. Et le mutu muso mo oteka. Bon pourquoi oyaki na ayaka boazo lobaka la Costa liera dendo. La Costa abi papa avait mutatinda ya fina. Non, yenda banda otekela la Costa dendo. Oh. Bon, mon arrêté ba genre salama kamba yango eza ba travail ba ta dendo nga na teka dendo te na beto l'histoire dendo ndenge. C'est ça. Hein? Babilo musuta muta loba eki mama loba banda loba parce que ba golo ba zaina ba ona miso ko ebate na ko pe na linga ki pe na ba ke ko suka boy na ba ke to ko na suka de bon na yebi eloko ba zoka na moto kindaka na moto eloko na ba ke suka boy. OK bien papa Hervé Muzaka ngaka na kisi tiko kanga na kisi te bon izaka ni kisi tala omoni muza olobani na ba maze yizo motang sanga kombo omoni tozaka na musée le père papa na Kabila le père elle est Kabila le fils donc peut ça ba kombo batu na ba respect komba maze ala de batu boye bate yango to oloba maze oh bon na habite ke maze maze ngane mna pesa ba kombo. OK omonda uyazo ya ngasko na benge maze omona batutu ba maze bando mele maza kaninga na mba mono na elongi maze na kobala yo na eza banzembo paka yimbela kai maze donc maze aza mwana moko boye ya wana ku bino Air Vasco Mabiala ba memio Vasco ba ele pas Vasco a proposé masawana bi ya ona arabuder trop bana Matonge alinga pe ma mbute ba geni boye na bengai ba ya Vasco azui numéro nga composé atina litoi na pe na olamba loso na ngezangi biloko c'est wana kanchi na nazaki pe na moi trop jeune olamba damas na ngai ezangi biloko na kuna botité donc wana c'est wana na botité na ya pe na fresh pas fait rigola na bandi obota pas fait rigola ba mande funguso ndo baksanga ba biloko na nga ba se ndo ke ni boye ka na ba fait rigola wana donc on a vu sens ya humanisme ya mbomoto pe na fait rigola ya moi lelo so na fandi boye na force ba leader OK na force ba leader wa mike ba sur microbe ba yaka ona pourtant on a lobaka au sentir pena que non muta ou la histoire donc on leader mo zan orchestre na yo boyo yé pena bona expliquer musique yo ezali pour de na nyo kwa mi si na mesa na mi do ici na comprendre na zuba cours na vivre na yena ngo so pas faire ba betinga le secours donc poupou na nango donc d'abord donc na koma dans 12e dan na koma na 12e dan na likambo donc on a 12 moko to obeta ngeko zwa donc obeti na talo na seki on a vanda na 12 malin stage tout on a bien avant stage parce que comme na suka c'est fini c'est fini donc ko ça la clip wana na oki via benginga na comprendre eti abisinga masa koma inde 3 na bia veo akansanga ya tsanga ba kiss na wana nana ngane mo ko biti mason to so ana ba après ça ko benga
prise à composer après si prise non allô ah petit nanga biso bana nimbo ba na bia wana grand poète beti pampa na bongami na ye abino bakiselanga baninga na mususu na jupe na composer moi de massa moko boye na bengi bango ba ye to sali 4 minutes to sali pepa ba mususu ba epé na sima nga na koti ramada na sima na ngai nga kutunde figurant spécial mais ba mususu ba bima ba ke ko finga faire rigolo na ba émission faire rigolo ba bandi o finga ele l'autre avant ba waron ba ya azala de ba finga ye parce que banda ozana protéger banda commenter pourquoi c'est moi qui avais géré ça banda gérer donc so bimi bo fingi ye pourquoi ça nga pe na bima na finga pona lo ba ka pesi so mbongo te non nga na accepter abino apesa biso mbongo ba otika na solo babola mu faire salela ngai na ko lo bango te na ba TV nga faire gansanga na ba matanga musupe na bo tali pe na boye elambe zati obeti tourna bo vent boye okutani na pesio substance apesio bilamba ponga so kabelinga mbongo eza bien pour investir bana na ngana sa makambo mais elamba eza loko yo ngai na yo uza donc toko n'habite toko kabonati on comprend toko kabonati pour souvent son ala tiango na robanda o penser na yo même bongo na so na lien na tina bar na meli na pesi bana ba futi minerval c'est fini lobi na komozela lisusu yango dialo Sarkozy ngo kotinda te océan dialo ngo kotinda te mais soki lamba na ezali na kobima boye na dendi na ke na base na ngai vata ya ba maître ba lukelinga mo mabe zéro na filo ki goma on peut survivre na Sairan Sakala on peut survivre mais ce que soki na Monique mutu moko boye personnalité ya faire rigolo lingo salir ango na tika temps nga na tika ka pena temps ne boloba na nga ba yiba makolo na tika ka pena temps on atali boye so nazo landa ngo na ndenge ya mbangu na muta attention nazo orphelin na kufela ba boti na jamuke so bo me manga mbangu na ko ke simbelo ko mona musulman na croyant na ko beta ba plan musumbuye e sukisinga na fulu to mabe ba mala ko cha les polyvalents la pese mbote ba fandi sanga ba bisanga te temporiser na yo landela bonzambe azaya no un jour mais monde la musique ya mabe un jour eza mabete ndeti ya bonga muna na kosakanela ngai suna musique yo comprendre te na ninga na sudi na koma donc apika dans la peau nazaka esika moko faire gona na kata kasho ka ba maze wana na bikeko baye ba ko senga passeport to kende voyage héritier na tala boeve na nga na kata kumba na bité je n'ai jamais trahir Ferrigola c'est ça je n'ai jamais trahir Ferrigola bivazi bokene maram na bino ngai na okena ngati OK. Au moni moi na musée, et tu vas le jour à Mickey, Mazé tu vas mourir, je te jure. Kufa, je te jure na websayo. Asakani na ngai. Asaka na ferete, asimbanga, yeso zo finga fera finganga. Ayebine na beti na maramba forme. Ata na caleçon pamba yete. Na banda ko boya ko beta yo posa ki koto na biso. Oso ba mona na beta e ba ba ko za jaloux po ba pesa ke mutuka po faire comment ne boye fama même e poto parce qu'on doit bimi boye petit na moni c'est moi qui va te tirer et tu as sagani fort on est go finga papa Hervé po ya sikezate po déjà finga ya sikezate ngai nde alo finga nga lisusu te po banda da ko finga papa Hervé po nanga so finga pe ngai pona akokate o mama se so atangi kombo nanga na bimse sigaza maze so atangi ka kombo nanga bana émission na côté leti ya za place aza na betaye bete mabe na kotika mutakala dosage ya spiritualité olobi obakisi dosage biloko bazozwa wana tala asomba ki babi na longoli ba poto tika boy omote telengani ba ko sala ba direct na ndako à la maison nikolo na benga bango à la maison couple moko choko batika na couche moko mwana ba descendants américaine bino ba mvutsement mikolo bwana ngo d'abord so na kuté foko sengi opesi so ke zate boka libanda Mario Super Mario Sega bakandeza
mais basara na boulot mon ferry batebele ba bi eti batebele ba ofandra ba kits na bino ba chauffeur ba masoko ba bi ferry eti moi je connais Yagola on comprend hein ngana bi ferry ebinga ngana bi ferry ba bi ferry eti ba mata Ferrari eti ba komo liga ba mata Rolls ngana bi ferry on comprend ngana bi ferry ngana bi famille vie donc na yebi oyo moto na kumisaka na yebi le pourquoi pe na kumisaka ye voilà na yebi le pourquoi on a défendaka ye tina mibenga ka mukala ta bogaro na zata bilambo na lati est-ce que maza ko bimsela mbabuye tellement na char maza ko bimsela mbabuye ça parti na ba jeni na salité buyo parce que maze wana na taille pena to tsika la ba bolumbu to telemi buyo to pesa ta mokili makambo boni buyo ya zawat yo ko mo loba na bato ba gola bo tsika bifula fula bo fuli fort ba fo kwado bozo kipe piner ko tsa mo pepete donc ba oya binomo ya ndako donc mo boye so boye na binomo akwa boye ki na internet na ye do boza na ba respect ka na bato no boye ki na internet na mouvement te na attaque yango to sugi wapi attaque yango bango ba ki na to sugi wapi hein tala yo ye ba no musée ofinga papa hervé hein na lobi tanga aloba no na émission aloba nini abi ba pesa ka confiance te na mwana boudin chambia 1000 francs chambia 1000 tenga misha on comprend soit un code na biso code code na bino ba saper biso dalo ba ninja omoni mwana na ana mutu moko te bo tindela ko yokai so ki ngai ti c'est moi le père na beauté na césarienne na beauté na césarienne muza lobi na 3 ans atambol na 5 ans alobi na 3 ans tambol na 5 ans là comme na partout a comme kumsa na fali wata Yaya, beaucoup de petits passera leur temps s'excuser. Parce que omoni ende ni. Alors moi no ami sumbeli na bilamba. Po yamba ye, fo yeba ye. Oyeba. Po yamba ye, po mema ye, fo yeba ndenge ya ko memela ye. C'est ça. Wa mono mo yemba, mwana angwa sumbi nde muza sumbi. Donc oya kolinga mema ye na buzoba na bosoto wana ami pakoli bosoto bo muzaza na nkada makambo na sola siko na sola tant que maître plein na kana ba junior mala isa na kana ba nitro kaninda attaque prantiga islam mujahidin on comprend bon mwana amukie ba ba sela bo biloko menga na fongola ka tapi na sengi na fuli mu pepe tala lilo vérité ya na escalier le côté ya na ascenseur akomaki l'homme du moment notamment comme l'homme du moment on a na monate que na mission fandi bo laksa bino griffe aoloba makambo aferi ezaka tu vois non na soyi na munoko lili soyi musée lili soyi donc ça dit soyi na munoko masebe pai mapeka solo elongi banduta donc ozoyi bate soki aza mutu donc ozomone kaka donc soki abimeli na butu ozoyi bate kokima mpo bate ya musée wana okutani na butu kongo kura eza te obanda mbangu ozoyi bate c'est un chimpanzé to c'est un animal c'est un cadavre embaumé donc ozoyi ba position na ye te tala eloko ake kobala walinyoka banzungu te alors maman yo mona mama Silia aigle jaune yem talobina na saka leki mama Silia zaka poko asukela ta na tibia te ya ta linzaka Silia te ta nga leki amwa singa leki yo leki nan amwa singa leki o leki na saka ya leki nga na choko alenga choko na sola produit sola produit pena wana na respectaka mbesi no nya mama te mafinga te na fingi te ebemba mama na obiso ba golo to ya te tena fingi te na finga nga finga te na be bembe ya mama na biso ba golo to ya te biso to ya te to ya kama na biso le 20 le 20 septembre 16 bobondo to la sabonge to le garaba obi ozonge siko na attaque nga nyonso nga boeza Ferregola nga so moninga na oleka bato bala regarde lui c'est le sapeur de Ferregola na komi loba te ke ngai fere ngai non na koluka te na sala ba makaro mona lataka na laksa bato fere non bato bayebi la jeunesse s'enfouit sans revenir on comprend biso la jeunesse ya makambo yo
lelo soki mboka oyo ebongi bakomi kopesa badroit d'auteur nga na moto moko fo bafutanga kopo oyo nga napesa basaper ya kokumisaka bamusicien kosaper alekaka musicien na esprit ezalaka te saper alekaka musicien na esprit tomonaka ngo mpa ve na biso ni arcos na papa wimba mais lelo saper akomi na ye mokala moko boye te saper ko mokala te ponga mo mokala saper soki akomi itimbiri atili valeur saper azoki esenga na babar na bato ya mosusu omona ye mosusu mbanda na ye ex na ye akala bikoma na ye mais saper ake kosenga mais alati bien saper fute cardinage na ye esaka bino ndeni madeso bana bolobelaka olingi leader nao en vrai na motema nyonso olingi amour moko eza sincère oyo ewuti na motema mais souvent tomonaka bongo bozalaka un peu négligé par rapport à motu moko bayeka mbala moko bozalaka un peu négligé oyo boyaka na amour vrai oyo botalaka na matériel te ezalaka nango bongo omoni ande nini omoni na palais ntango ezalaka chantier tobandaka na sani ya plastique ntango tokomaka chantier sili tokomaka na sani ya mbele sani ya plastique tosaka yango wapi tokomaka kobalganize yango olukela esika moko boye totie mais sans suppression ke sani wana mbele ekoki mpe kokweya epanzani sani oyo botikaki wana yango nde mpe bokotiela mopaya alie elobi ebele donc so comprend enoka bongo nga omonga naza so na tante ke moto akoyebisanga ke non tala ve na yo wana kosunga yo tala ve na yo wana kosalisa yo j'ai pas le temps naosalele kaka oyo nga nazwa ta na nga na mokili naosalela ye jour je vais trouver mon boulot vraiment un vrai boulot donc nakolongwa na mosusu nakolongwa te mais naotika mosusu naoza so na tante ya kopesa bino te kolongwa mokala te po mokala eza nango eloko moko boye naturel eza eloko moko boye mpo ngai mpo moto amindima mokala boye fozala ngai fozalaka nga mpe fozala kaka nga po moto pena boye moto aboye pena mwana matongi pena miyebi beau garçon sur la parfum o andima mokala fozalaka nga po ebele omaka na bureau ya musicien mais otala mpe boye ne pas bureau aza ta na stylo te na goût de papier te mais c'est un pignon c'est un bio fianton donc yeba biloko moko boye nafanda na digéra yango nga mpena nakoki te kolandela bamakambo wana nalela ve na nga ferigola pa lela ngai lela esalisa cela ma famille nayebi akozala na jour na ye mokolo moko boyejour basouvenir ekozongela yo banzembo na ye moko Madessa Bala, en tout cas, là je salue à Sam Koukou le nécessaire. Sam Koukou le nécessaire. Il y a maman aimé Koukou, il y a Sam Koukou le nécessaire. Il y a Sam Koukou, on a lié pembo on a écalé. Azala kaka. Ah bah on tout va comment bata musée. Il y a Sam Koukou. Ah bah comment bata musée. Il y a maman aimé Koukou. Ah comment bata musée. Na mona na gloire, na mona ba vena nga ba berado ba blokanga na ba chombo. Oh là là. Berado, blokenga. Mais ba mère nanga ba Martin Alangi. Mère nanga Martin Alangi. Atika ngai te, ba maman nanga de Chibambe pe batika ngai te, on leka boye moi Sokoda, on leka boye moi Benkoka. Donc ça la ranga bien, ba mère nanga diamant noir Amina pe batika ngai te. Maman Minata ngiringira atika ngai te, ba mère nanga ba Karine ba diamant. Maman bio lokola matembele ya ndaku mandako choko partout batika ngai te donc baletisa kibala ba filo kigoma batika ngai te batirisa kigoma batika ngai te ba jokala la ya chef de l'état ba jokala la atika ngai petit donc nazoka pena nazoka choc na bengango vale ya baka na mona ba Fabrice Fado boss Fabrice Fado puis batika ngai te Syrian Gola le manager batika ngai te base ba masapu batika ngai te ba masananga kapempe batika ngai te code 16 et bébé bonga pe ba maître Samagora ba maître Bilanga Makofi Jeep ba Kao la mort centre-ville ba maître Maïs ba maître Guy batika ngai te ba DKV batika ngai te surtout ba yanke na ngai ya ville Fese Imbro Bingazi batika ngai te nga batu batika ngai te po nga na koma iko futa na mbongo na ba cheche banchenko ya kiese pona musée maza sala banyongo maza zana banyongo ya banchenko. Voilà, donc, merci beaucoup. C'est un peu ça. En tout cas, ça n'a pas si ma casse, mais et rendez-vous Ezakara le 20 septembre
échangeur délimité. Papa Hervé Ferregola et lelo Made Sabana affaire kulutu oyo et créer pe ba problème automoni wenge ba tuba obima ba sala ba missionnette et pana yo est-ce que Papa Hervé aza mwana ya Weranson to azali leki Weranson azali kulutu na e Jiba zara nani pa we Jibe Masana ba créer idéologie ensemble créer idéologie ensemble c'est non Nazara président Papa chéri de Batiaga est président. So pourquoi bolingi bo fan de la affaire azala mwana ya wera pourquoi benga ki président c'est que pe wera pas azala mwana jibe te wana ba massa ba tio di mais wana ezala ndenge nini po bango pe ba ki ba massa l'amitié n'a pas d'âge OK hein maman l'amitié n'a pas d'âge l'amitié n'a pas d'âge OK ba masalanga ba skoti au sentir que ba masalanga ba tchétché kolo ba masalanga ba skoti nzambe ba leader au monde ba fonder du pouvoir on n'a pas de même âge mais tout ça na ba bilo mo boye donc l'amitié n'a pas d'âge l'amitié n'a pas d'âge ko disconvient bi sauter hein nazara ba mani mambu na kati ya ba États-Unis wana nazara ba Gaston Machala GB. Donc l'amitié n'a pas d'âge. Ba uti ko sala makambu na ndeti to uti mwanda. To ko sala orchestre na boma. Voilà. Na mboka ba docteur Bruno Luzolo, to ko sala orchestre. Mais si autant to uti boma wana, ba nombre ba tikali kuna, ba on peut ba tikali. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Mais tout biso to yé. Oya pe mba mon esprit te ko biso que c'est moi le chef. Olingato travailler na coalition en tant que les frères, en tant que les amis. Voilà. Après tant on créer bana. Ninge penga pe ba salanga na Léopard. Na jui na komisi bana na ndiko tu na jui o na tsekoto na jui o na longoli na tebu. Maintenant on va créer moi ba bande de microbes, bande de crachats. OK. De base komisi ko telemela ngai ponga na histoire. Des alaka. Faire gola tikala ozala jamais ya ba exaucer. Faire ego la zana bana oyo bazam mikolo ya exaucé wana. T'es sûr que exaucé t'es gradé. On comprend. Donc faire ego la za papa leki ya yansone. Papa leka baba miel, papa leka banani boy tout ça. Papa leka ba wata. Et donc bango tout. Mais le ba comment comparer wata na faire. Et la comparaison n'est pas raison. Makambo na biso esili, maza kei déjà. Maze c'est accueilli. Makambo oya soute. Mazé, tu as déjà parti. Donc tout a pris fin. Tout a pris fin. Tout a resté au bas de finga. On est typé dans la télé. On a un insecte. On a un finga. Ah, il y a beaucoup de pétaille dans la go. Ok. Ma connaît les gars. Eh, santé bien la tibi bilambe simba. Donc nion so code 16. Ah, base va tes on a maître japonais, maître Lems. Ah. Nga pena na telemi bo ezemo obeti poli makolo lobanga na kumba velo na mbele tete sabana zongi na poste na e eke bato be bando kanisa pende ba ko o nyoso ando sala o ko to changer commune pas fali siko mo bien na ngeza nini na kumisaka mikolo nga mba mingi na ligati fali mo amke par rapport à Ferry na kumisaka mikolo nga bien na ngwana po omoni nzela otu wemba leka nga leka ango po wemba tanga mba boye bana ya mboka boye na bilenge atala Ferry on comprend bilenge atala Ferry boye bino ba master atala siko ba vend evoloko ba vetabulay abenga bango tout ba master pe ba vene me ya fanda siko comprendre place titre na biso bandi pouvoir na biso ancestral voilà on comprend siko nga bobata bongo ndeti tanga mbi boye na bilenge donc on a la fona la delenge parce que je suis lenge voilà on comprend ya on a landa Ferry donc marambo bolo baona oh ya leki non na musique existera ti soto bandi ko landela donc ke na biso musika poto ya ko zonga ti na ba Africa Fiesta to mona ke non et tabulay na luambo poto ko lo ba no ba ki ba tabulay mais donc ba zaki ba massa donc c'est ça jamais bouer ko lo ba ka fanda boando lo ba alimbo na moi na je ne pense pas
jamais revendre d'abord le Wakalou du mois je ne pense pas. Mais Kakola lobby jamais revendre na wenge bazabana ya wera. Lobby Kakola lobby libiso clairement que mutu nyonso oyo abeta na wenge maison mère wenge musique maison mère aza mwana ya wera. C'est que yé pas à moi na faire pour faire m'tangina olongole na gibinda kuna ye na maison mère. C'est que to tika monsieur si. Ah faire m'talongole na gibinda kuna ye na ye. Auti na ba orchestre ya ba baguette ba nziti wana kaka tsaka. Tu fais à l'ongole yé na orchestration. C'est que faire nda papa na épée. Papa Kakol. Ouais. Eh. Bon on marche moi. Amona nga parler na ye. Na ole kuna. Oh, na bilamba na ye. Oh, mais si bon na sola. Na sola. Na nga sola kaka marambonga na yebi. Na sola ali solo te sola. Mais le commis entre wenge musique à maison mère na bagolois. Bazo yanet moi qui a froid. Le temps passé ne revient plus. Ndeni wana. Bagolois ba fort. Tu es belé dans monde. Toza est belé dans monde. Ta sala pe ba wagolois ngo ba yambo. Toza est belé dans monde. Le mutu tout ça zo beta. Olobi? Musée mutaluka bagolois de porte à porte. Si bolo bara mobondo wana ya ba plan na ye. Golois si premier mo banda oloba. Est-ce que ça Golois? Aloba ni aza Golois. Na Golois suprême aloba ni aza Golois. So inga kuna ebiso ngana na Golois te. On comprend? Na ebiso ngana Golois te. Ngana gladiateur te. Moi je suis un bataringue. So mona na ba page musu ba ko diembela ko mi bataringue. C'est moi le propriétaire de ce mot. On comprend? Donc on a Golois na gladiateur te na bataringue. Na bataringue à 00 matricule. C'est moi. Ok. Vous ça va Golois nini bazo qui s'appelle non bolingo bazaka na ngwa vers ma deso bana. Eh ba Golois e belé pe. Les Golois vraiment belé ba binga iti. Pour bazala giti. Bazala te. Donc faut pas apprendre ngai. Ba ye kolangai, ba ye kolangai, bo mesana ko ye kolanga, bo skende bo kota na nous 4 minutes. Bo tala ne wana. Ane wana bo comprendre makambo nga na sala po lelo e koma boye. 4 minutes ku te zaka ba neni no. Ezaki ba 2014 13 comme ça, 13 14 15. Donc babilo wana bo kende bo beta. 2015 c'est zaka boîte noire. Boîte noire. Après 4 minutes et la nana rara bien zaka avant. Boîte noire. Nicolopé l'équipe l'équipe pour énergie le single. Voilà. Le pas single donc ba mekango tant de dérangement la kanga. Ba kangi quoi. Na biso na zone na première soin. Non saranati. Kasi tango na buka na nyote. Wana be na nyo azolanda ngati. Moi ça abe lorango. So solo achoko na kokango te. Nana saka pe. Ayaka me makolo salité de alonga ki mbatse ke tsaya matonge poussière makolo nata boy ba yala ngai lola ba meme na batwa o mek ah olobi te kuna ngana kwanza efenge ya fo efenge ya fo mama na ngai Sabrina Cognier la Gauloise Sabina Cognier depuis Paris je te salue à passant pourquoi pas na base solide de Ferregola bato tout balingaka ngai mikolo nazobwaka na nga penda te pour litomba pesate donc bagolo ba gladiateur to sengi na bino le 20 oyo na kati ya échangeur de limité donc boya koyokela ngai ya na nga ndinga zoyemba oleto lukaka nani mokolo nani papa to bongsaka voix pour ce pe bazui papa ngo pe bayena ekoto na biso ayemba na ya na biso toyokaka soni toyoka soni ba musu bakozonga na kolela po musicien moko te na Congo oyo à part wemba oyo akoya kotsali su musapi pa tsa musapi emba na feri tokomona ba morse beat kuna tokomona ba ndenge makambo kokendela donc na sengi ba gladiateur ba bataringe ba Gaulois tous à la focus na le 20 donc muta forma yo bike loko lobia ne selinga passe na ko lexa ngote nengo lobi ke papa pa ko ya boye papa yo ki sonne bien fois mais muta forma a forma faire c'est wera nous le moquer na ondeni tina on a solati bonga na solani na sola pe par rapport à HD boka si yokasi dinze indaza ona zo dina nde o mona na o benga o jona bino pa mboka ba ebana katia na o korando akmoli mone couper mon akimia korando est-ce que ko bude mbemba ils appellent HD OK âge ils appellent âge soko koli ba peso kiti fanda ave ko luka minene te assis-toi musale salama vieux Misa tata à la raté to boy mais assis-toi convenablement assis-toi vieux donc Ferregola azamu tumoro boye oyo
asala ba exploir ebele lelo mboka na biso so tomoni arabe moko siliki na ndinga mongongo ayi ko beta ba betika Ferregola tomona on a Barbara Bravi Barbara Bravi akoma na ba saison na ya ba gloire akimi mbango na France ayi ko beta wa kutanaka voilà on comprend donc na pesimbo te ngai na ba masanga États-Unis lokola Isaac Kadima Babi, un officier américain, n'a pas su mbote Sikazali. Pourquoi pas na dégrâce ma Samba les millionnaires, mon ami d'enfance, n'a pas su mbote, n'a pas su mbote nangai na yeme chakuvu za libula mandefo. Pourquoi pas na masananga Shagi m'avocat les super mecs. N'a pas su mbote nangai na Emani Mambo le pro pesa makambu. Na eli sous nandenge à Paris, grâce sans maquer c'est Vanessa, je te sali à pas ça. Pourquoi pas les amoureux du Caire en Paris, Émile Ondima Foueni. Mabozan de Champigny, Cédric Yamakilo, na Pesimbo Tenangai, na Trésor Bati, Yesunde Makambu. Pourquoi pas en Afrique de Ferregola, na moni Maman Esther Loma, na moni Julie Ilumbe Gilbert Gédé. Pourquoi pas c'est la vie à Gola, na Pesimbo Tena Gingongo, le président ya Bagola tout ya Kolwez, na Pesimbo Tenangai, na Kadhafi IGF. Na kati ya Kolwez ba Golo pe na certifié na pesimbo te na bato tout balingaka ngai ya Nzambe ratakati na pesimbo te na masana ngai Hakim Sheki na pesimbo te Goloa suspect na pesimbo te na nga na bilembo Bims bilembo na pesimbo te moninga ya Gigola donc molimo pe mara kimia na pesimbo te na ngai na maman na ngai Odette Chibambe femme d'affaires maman à l'écaba niveau le seul mère qui me reste donc on a maman na ngai pourquoi pas na Yadada Mundo si Gisèle Masaka Philo Kigoma Sairan Sakala na pesimbo te nangai na mama nanga Martin Alangi na pesimbo te mama la grâce na pesimbo te Scotty camarade ba leader ba numéro nangeza plus 243 ya William Mosheni Yadada Mundo Scotty ya ba Gisèle Masaka 81 45 94 934 81 45 94 934 wana bato tout bolinga ramade swaba na bozangai bagolo ba gladiateur ngai na zapenda oyo ya bino boza ya ngai donc eza secret ya ngana bino eza musapi na linzaka. Voilà, donc, merci beaucoup Madé Swabana. Merci pour consommer, pour s'abonner à la chaîne Oyo, pour s'abonner. Donc ici quand vous Kolanda Madé Swabana, papa Claudis Fipa na Pesimbote, na bateau tout Oyo Balingarangai, Trésor Niembo, mon grand frère, na Pesimbote, na bino tout, Boleke Belé, bateau tout azaka pour Ferregola. Ferregola Pro, donc na Pesimbote, na Petit Nangai, Ferrari, Yagola, Molobeli, ya Bana, ya Congo central, il y a Bagola, tu as Congo central, Ferrari Gola, Djogo, Dago, on a Pesimbo, témoin à Limba. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, Madé Swabana. Toujours Moukala, de Paper V, Ferregola, à Ozongi Pente. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci à mon boss, papa Clovis Fupa, il y a maman Doris Fupa, Sharon Zazi qui était derrière la caméra. À la régie finale, Arnaud Matumona, et on est là, ça migra amba toujours. To salam sala pour Nabino Balantina Biso, Bolingara Biso, toujours. Pamela Monsunda, voilà, n'a étando Iken Nabino, mais n'a toujours na mode matanga dans le programme. Et salamité, mais tu as toujours qu'au servir Bino, poète Binonde, Botalara Biso. En tout cas, un grand merci. Na espace Oyo et Amarabiso chaque jour. Flat Hotel, le prophète, Esalina Popo Kabaka numéro 12, Balobi, chez les gérants Jano Moujanaï, en tout cas, un grand merci. Dernier vraiment au Yambarabiso Awana Terrasse Awa, un grand merci aussi à Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo Obi, il a dit, il a fait. Jean-Claude Mabanzo, il a dit, il a fait. Un grand merci aussi à Yannick Kouba Moufinuko d'Afrique, Yannick Kouba Yaya, on est toujours là. Et Zakinga Wabino Samiga Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise, Clédei à mon fils Chrismi, Mavungu, bon rentrée scolaire en tout cas, Balania Sabazoni classe. Zambaya Zanabino Pesabino sagesse et intelligence. Tokutani Mbalasima, likez vidéo, commentez, partagez car ici c'est l'actualité qui est au rendez-vous. Bisous, bye bye. Joseph Tata grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow l'ango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, je vais faire tilata mabe. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Badi Ngambo Kaboete. Vous
Vous êtes trop amoureux du pays. Waouh! Yves! Vous exagérez.